Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Sarah Tola, la blogueuse influenceuse de Kinshasa. Alors, lelo toza dimanche na elibino ba information ya star na biso artiste comédienne via Queen Mada. Alors, via batu bafinga mingi na réseaux sociaux via balakate via botakata azaka mobali te aza etula bandeko na nga na elibino mwa petite analyse ya quelques minutes seulement pour na relakisa bino ke bazwaka te bazwi enfin Queen Mada via azwi mobali bandeko na nga ndenge bozomona na bafoto wana eza via ye moko apostaki na page na ye azwi molongani na ye kala mingi te via akobotela biso bebe nana aza na kondima ke via aza na zemi. Alors kala mingi te via akobotela biso bebe ya ménopause malgré son âge eza un peu avancé mais quand même nzambe ayokeli ye mawa apesi ye bebe apesi ye zemi oyo akobimisela biso bebe star oyo bebe moko aza azelamaki mingi na communauté congolaise et surtout na monde ba artiste comédien babandaki koseka ye mingi vi abotaka te il para azalaka lesbienne yango abotaka te mais lelo na memeli bino message vi azwi mobali bandeko mobali na ye wana bozomona pe vi aza na zemi akolinga bota epa nzambe eloko yaka difficile yalaka te donc to croire topesa Queen Mada chance tozela bébé ya sika oyo akobotama bébé monopause. Bon dimanche na bino nyonso tu bye.